Mwana mboka Cédric azoloba clair. Problème eza nini? Bazokufela likambo ya dialogue te. bakufela mabele soki ezalaki dialogue Martin Fayulu akokaki kokende États-Unis d'Amérique te. Après avoir mokonzi ya mboka Faci Beton avandisi babloki ya bamafie nyonso ya monde ayebisi bango clair alobi mboka na ngai ekokende place moko te nakosolola na ba M23 te. Martin Fayulu azosenga M23 Faci azalaki le premier ya kofungola maboko oya bana mboka nyonso oya to travailler ensemble. Martin Fayulu alobaki nakoya te parce que maboko dialogue intercongolais. Tshisekedi va chavirer les ambitions de Fayulu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de l'émission à la chaîne Bino de la Syndicat Télévision au Wapinga et Wabino. Dorcas Bato, la touche de la face congolaise, la touche Rwanda, pour la copie Sabino, vraiment, d'actualité, vraiment les actualités de notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ce plateau, mais accompagnée dans mon Mboka Cédric, le communicateur attitré du chef de l'État, mais avant tout, mesdames et messieurs, laissez-moi saluer mon Mboka Rita qui tombe depuis London, pourquoi pas, dans mon Mboka Papa Etienne Kimoto, Papa Etienne Kimoto, Papa Monaco, pourquoi pas dire le plus fidèle internaute, comme la papier sur les grandes journées depuis London. Mesdames et messieurs, laissez-moi faire entrer notre invité. Mon Mboka Cédric, bonjour. Bonjour Madame Idodo. Bonne santé. Ah, santé za kimia nazalaki na fièvre mais esili parce que déjà moi makambo mboka solution déjà ezokende ya komona. Merci beaucoup Mwana Mboka. Nango mondo oyo bayi congolais babandaki kozela uta mwa mikolo penza depuis atterrissage na ye awa na mboka. En tout cas Mwana Mboka Martin Fayulu, le patron du parti FID, ye asengaki bongo dialogue vu que amonaki mpe quelqu'un mboka na ezali kosalema me na ngambo ya le premier citoyen ya mboka na biso Félix Tshisekedi ye aboyisi dialogue ezala na mboka na biso. Alors bapropos naye kozala nini? Si Madame Dodo, lelo notifier d'abord maloba mwana mboka Fayulu aza mwana mboka te sikoyo toza na bitumba ya deux blocs otali na niveau ya internet bloc na bloc ya awa na Kongo na biso tokomi mpe na deux blocs ya bakongolais semi-congolais nde moni ya place bamapelu babimi mpe na semi eza même pas semi Martin Fayulu eza insire tobenga ye congolais de temps et de temps eza déjà insire toyebi Martin Fayulu aza ya Pepe Kale Pepe chien musicien sahi azalaki sénégalaise na Martin Fayulu parce que toyamba biyamba tala retombe ya biyamba Fayulu bango babimi Fayulu na rudi bakende koyamba ya conscience na ame eza parmi ba leader opposition te eza parmi la opposition fabriquée par c'est ça ba leader ya bakongolais basinye alobi toyoki konene gauche soki toyosala mais base eza nini tovandela constitution mwana mboka gangi tovandela nano constitution toza nango lelo ekoki te biso aza na nsima ya bato oyo bazolingaki mboka na biso ekabwa na ndambo na bachange constitution eza mboka na ndambo nde tokabwani sikoyo na deux blocs
yake na bloki moko yoka bato oyo aza na bango Matata Mponi bloki na ye qui était Matata Mponi à l'époque azalaki représentant baétudiant rwandais na Lubumbashi à l'époque aza na bloki ya Moïse Katumbi aza nini israélien juif grec zambien ata demi data ye kutu eza te mutu na ye aza lisusu na bloki ya nani oyo nani réparateur de bamama nani mugodi oyo banda ya Congo asali 41 ans mais avant 41 ans azalaka wapi aya Congo na kimukolo yoka bato oyo aza na bango aza Congo aza lisusu na ba Kamere oyo azalaka à l'époque représentant baétudiant burundais na Inikin sikoyo akangami na bloki wana lokola nani Adolphe Muzitu atali bo alobi te il faut nazala na bloki ya mwana mboka de père et de mère yoka ba bloki na bango ba Saint Kikuni yoka ba bloki na bango ba Jacques Ndala tala alobi partout akutani na mama na afungoli ye seke akutani na mama na robiste seke afungoli aza lisu mobali te aussi responsable lokola eka na tele alobi te olinga tozokomba alobi bacubinga partout mais tomona ata place oyo musa pe tobola pantalon te mais ye sikoyo na barobiste bafungoli nga na tikali polele cela veut dire tala niveau ya bato wana baniliotique ce sont des niliotiques sikoyo toloba nini qu'est-ce que les Congolais quelques baabonnés bazali kotala biso de partout dans le monde entier baretenir nini na boboyisi dialogue congolais oyo wapi mwana mboka le premier citoyen comme je disais tantôt Félix Antoine Tshisekedi aboyisi dialogue ya opposant Martin Fayulu alors qui retenir alors pourquoi aboyisa est-ce que ba raison ya pousser wana tokoki koloba ke to apuye yango eza malamu to mama de bato bazo comprendre te na osenga na bakongomani basabone massivement bapartage émission balike baime mwana mboka Cédric azoloba clair problème eza nini bazokufela likambo ya dialogue te bakufela mabele soki ezalaki dialogue Martin Fayulu akokaki kokende États-Unis d'Amérique te après avoir mokonzi ya mboka Faci Beton avandisi babloki ya bamafie nyonso ya monde ayebisi bango clair alobi mboka na ngai ekokende place moko te nakosolola na ba M23 te Martin Fayulu azosenga M23 Faci azalaki le premier ya kofungola maboko oya bana mboka nyonso boya to travailler ensemble Martin Fayulu alobaki nakoya te parce que maboko na yo eza salite na makila lelo basukoli maboko ya Faci ndenge nini po ayaya pembeni na ye Faci alobi clair bato bavandaka dialogue soki bana problème Congo eza na crise te nazwaki pouvoir na guerre te eli oyo tobenga pouvoir par le peuple du peuple pour le peuple et pour le peuple Faci azwi yango cela veut dire mokili mobimba bamoni lelo Martin Fayulu tala bloke oyo baza communauté internationale aosenga dialogue MONUSCO dialogue Nations Unies dialogue les deux mafieux du monde les deux participateurs oyo tobenga Bill Gates Bill Clinton les deux fondations aosenga dialogue awa baopposant mafie Martin Fayulu azosenga dialogue yango wana mobali ya Congo alobi boye parce que Congo eza ya ye awa nakomi koloba na audacité lokola ye mobali ya Congo kozala cohabitation mpe kozala ozo comprendre na cohabitation na dialogue oyo bango bazoluka ekosalema te talaki ndoki lokola matala oyo asala miracle koleka meme Jésus
akoni masangu na province ya Bandundu ko reporter université na province ya Maniema nzambe kutu ye moko aya sala miracle wana te mais lelo azosenga coalition nationale azosenga gouvernement apesa ye 1,9 million de dollars américains oyo atika barriere na epoke ya premier ministre oyo kalia mbongo ya 1000 écoles par an atika la biso ata école moko te mais atongi Kigali lelo azosenga azoloba na bato mosusu afo oloba ta likambo ifo yoka soni fasi ndenge aza wana tokomi na temps oyo akomi mama na zemo mama na mukishi mama na biso banzambe mpo moto akoboma ye aza te Joe Biden amoni nzambe abimiseli ye liboke esi ebimi mene tekele pala imizaka le roi Nabukadnezar ekosila na ye ezalaka soki nakomi na makambo ya malamu olingi okata ngai makambo abimiseli bango mene tekele palasi bokontinue emekani mpe esali nini esuki awa Faci na epoki na ye abimiseli nzambe abimiseli communauté internationale mene tekele palasi bokonzi na ye emekani esili tozokende na nouvel ordre mondial ekozala dirigé par qui Faci Beton soki oyebi te parce que na 78e conseil de sécurité ayebisa bango le monde est multipolaire pays moko te ekoki kozwa décision na bapays nyonso na 79e conseil oyo alobeli bango nini tokolobelela makambo nyonso mais pays oyo eza clé ya makambo nyonso c'est la République démocratique du Congo bokoki kodécide na monde sans toutefois que Congo esala nini apesi yo réponse claire bimisa bibundeli awa Faci asi abongami kozonga na ye azolata teni njakomba ya batashi seke elakisi bitumba soki oza prêtre ya bitumba bongama nakoyebisa bakongo na Amérique, Asie, Oceanie, na Belgique, na Londres, tout vous, awa na Afrique du Sud, awa na Congo, tobongama tozokende mpe nazoyebisa bino soki omoni mokonzi ya mboka alati teni nzakomba yosimba eloko oyo ebomaka parce que tozokende na guerre oyo tozoluka. Merci vraiment baoyo nyonso tu balandi mwana mboka le vice-ministre de la justice qui a procès contre RDC na Rwanda à Cour constitutionnelle de justice PEAC Rwanda est déclaré que bayebi français te bayebi lingala te et puis il n'y a pas moyen ya kosala na bango ya kosamba na bango. Alors on est Nicole Bani ke biso la République démocratique to Rwanda nde a gagné mais parce que la seule moyen ya kosala na bango eza kaka langue ezala vraiment autour de la langue moko ekosenga ke mninga yoka op ayoka par rapport à la personne adressante. Omoni nyonso tu eza bateyaka pour Rwanda bana ma RDC yo se international sanctionné Rwanda tango sanctionné on a nyonso nango ba procédure ya savoir partout dans le monde que RDC est agressé par les Rwandais. Les Rwandais le dialogue. A fait un discours, le même discours. Na début à l'objet, que ça la na Rwanda te na sokende koluka pe dale na Rwanda nini matunda asa répondre toute la justice et ba nini eza théâtre communauté sona ba na Rwanda de d'ailleurs Rwanda mami Paul aza en fonction okokanga ndenge ni eza théâtre. Meilleure solution, c'est la guerre, solution militaire. Ndenge omoni mokonzi mboka somi ba armes sophistiquées. Solution ya suka kaka yango wana. Ata ko mati to kiti nzambe tali Israël.
Entre Soto Sali et guerre entre RDC et Rwanda, RDC a pu remporter victoire. Ah, on a fait bisa fait na beti parce que na yebi mutu aza. Naza mwana ya Ilaka. Toza pays ya Bilaka. Le pays où le monde est 18 à Loba. Le pays qui est coupé par le fleuve, au-delà de le fleuve Éthiopie, c'est nous. Alors, le peuple wana baza vigoureux et fort. Fatih na 6 ans au Yassali a formé ba soda, a sombi ba arme. On a mis Ukraine, nani Iran. Auti côté ça biso ba missile balistique système oyo ekoki ko bouleverser 9 pays voisins dans une heure. Tobunda mama do. Tozobunda, mutakosa ote. Oyo la justice sasa. Mosala oyo zala atanga ba jakindala. Atanga ba kuna ya Rwanda bila bango solution moko. Ça. Toi tu peux kende midi à 14h. C'est-à-dire que si il faut faire la différence entre régime et Tshisekedi et régime et Kabila, est-ce que toi le bani il y a toute une différence ou bien toi qui n'est pas mandé différence c'est ça munene batobele bazomona ke facha ça le côté parce que bango ba ota libu. Mais si ceux qui a le balanda solution libu kuna une grande partie mboka eki. Ndio mona zola na musumia munene njoku ekeni. Na zoku eza mikate ekosila mbala moko soka kanika bapumo nyonso entre abote bango akambo wana ekosalema lisusu te me ndenge eza awa motu moko te akosala fati bolela nzala te dola emata te fati azoluka nano solution ya koprotege territorial na biso yo de la République par jour. Par jour, à peu près 1,5 million $ américains. Vous avez combien de militaires? Il y a des bataillons, bana bakolia ndenge nini, bakolata ndenge nini, guerre, massacre, kosoba, munitions, nyos, écoutez combien. Mais yo vandi non un sentiment, bundana ka nengo bundana. Okolia kaka po kolala. Solution, te récupérer nano 4 territoires, oyo Kabila signaka yango, po eki. Kwa Kabila vatika pouvoir signer 4 territoires. Territoire ya Masisi, ya Ruchuru, ya Walikale, na ya Kalei. Ekenda déjà. Mais Fatiro ko za phénomène azo gérer yango ba territoire wana ekokende te d'ailleurs na province ya Ruchuru oyo ezalaki grand bastion ya ba M23 to komi na possession ya 78%. C'est que batikali na 12%. Ceux qui tokende na Masisi to komi na 85%. Nirabongo kutu batikali 5%. Donc ya Kalei koloba kutu Walikale koloba kutu te. Ageno oyo Kabila tali bazo déboulonner le système na bango kalata ndenge azonga wana urgence flash nomination nana kobima Kofi Koko. Merci beaucoup. 100 jours déjà qui est puis depuis nomination il y a Premier ministre Judith Soumine et Salema. Est-ce que tu possible pour faire évaluation dans le bon ou tout le monde a calendrier morona papa Samandeng Banek au Kende to global. Révolution ezali na quelques ministres. Wana le place au mona ke soki lobi na lobaka na nga vérité. Ezala bana ya libanda ya nefu. Évolution eza quand même qui mais ce qui n'attendit na quelques ministres le ministre de justice évolution eza makasi yende mutazo que les premières choses battre record deuxième ministre Doudou Fwamba pas que dans la salle maman na démonstration yango la tika na profiter na moi muke omoni ba ministre na biso ya IDPS baza mitema mabe ya bajete eza bongo te mama Doudou parce que tala bakoti ba ministre nzela moko bango nyonso baza à peu près 8 à 7 ministres mais pona nini Doudou Fwamba a engagé ba combattant nyonso bazo ba combattant kende ine ya combattant ti ajume na ba force du Congo ba benga bango ba foyu ba kulula amemi bango ti na États-Unis d'Amérique
esalemaka mais esalemi mais awa baministre nyonso tu soki bazwaki kaka initiative ya ko moi 20 balingi badiminie déjà nombre ya bakombata bazotika bakombata na moi bakombata bakoma bafaser bisanga senga olieke esenga tochangea kombo diplomatie yoza diplomate tochangea kode kosenga mandia ce sont des mandia tokomi bamandia mais bavandi wana na babiro climatisé tala ndenge ye na base ya triomphal AK47 dirigé epa mwana mboka oyo toza na grand base ya triomphal AK47 oyo eza dirigé na mwana mboka David molandi nde mwana mboka Cédric toza awa tala ndenge baike baza na moi bazovanda nini yango ezolanga la quelque personne babwaka bango batia bango na babiro bayebisa biso tokoconserve pouvoir bango na babiro bango na balie stratégique biso na moi tokoconserve pouvoir na sainteté mama tala degré motema mabe yo sikoyo koyebisanga na be ko maboko na cabinet na yo oengage combien de commis na cabinet na yo otie combien de personnes 5 jours ekomi pour la gente 5 jours na fufu wana nayebi te soki aza stagiaire tala moto ane mobeti mandeki bake kotie na transport stagiaire te ye pe aninga abongi sikoyo nde batie président Fachi atie na ministre ya tourisme akende etalaka ndenge banyama na biso bazo tourisme ozokompene azalaka ministre ya tourisme soki alingi akende etala ake découvrir bon moko na liba peut-être wana monument moko boye na liba fo peut-être akosala yango ye nde abongi bongo ozokompene proposition mpe akakongana nyonso. Émission, merci beaucoup. Mesdames, qui a fait pour la synthèse, na otali dialogue. Mabe eza mingi na la police mais azokende na déboulonnage ezokende liloba na ngai suki eza boye Amérique États-Unis d'Amérique babengi tous les mafieux empenge omoni bakokaka koleka morphologie eyelakisa deja kagami so bimisika empenge wana bato mosusu azoloba na Congo ezomona te azoloba nde na Rwanda kalita morphologie ya prince empenge atobimisi mwana moke soki batika Kagame oyo ya président ya Rwanda Paul Kagame soki batieka Paul Kagame otie prince empenge yaya ndenge otamboli mpenza dodo ndenge mpenza oza mpe na ville ya Kinshasa omoni ndoi ya prince empenge omoni koko ya prince empenge omoni mama ya prince empenge bato wana baza bamerci Sedek Fayulu ndenge aza na Congo mobimba azaka ye moko ni tata mwasi ni mama alaki ni nani merci Sedek yo se mwana coupe matanga na bango baza bato baya koya nga lobe kutu ba empenge atanga na keke na popularité empenge batelemisa pe merci vraiment numéro na ngai plus 243 81 77 41 486 plus 243 eza po biango 81 41 86. Merci beaucoup, moi Mboka Cédric Ndenge ko passer une émission na biso en tout cas merci en tout cas c'est bien une émission et puis merci na moi Mboka refait qui sombe na moi Mboka papi à tout le grand Gillois pourquoi pas dire na moi Mboka papa Monaco papa Etienne Kimoto papa Monaco pe na agence ya munene ya Charles Mbongo contre Mbongo agence de la tout le monde pour soutenir biso na syndicat de la télévision. Sans oublier, maintenance, le boss c'est Papi Kelly. Je vous salue depuis Londres. En tout cas, mesdames et messieurs, cette émission. Bon, c'est bien une émission, en tout cas, pour aimer, partager, et pourquoi pas dire, commenter cette émission pour ne rien rater. Merci, ma camarade, vous allez ma Eli. Cette fois-ci, le caméraman de guerre, Eli, moi, comme bien, moi, comme Alain, en tout cas, quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye.